yemoko nenda koma nzanza tanga ninga bala ye etaki eza coutume aki kolakisa ngai mwana oyo azaki ntudi na ngai nasengaki ye deux parties bongo kato nga na taxi ya pamba nasalaki nini na bome mobali wana po akotana nga ndenge aza bongo sans mobali akokisa biloko nga na osenga jamais okokota makambo oza paste bien nani oza paste bien nani oui po noko na biso akotanga de na chambre ka yo nde oluki makambo osalelo bala mono alingaka kufa na ye etaki nga nazalaki mwana mobali moto mosusu alingaka tika na kutima wana azalaki te yango akotianga na chambre wana kobanda 23h ti 23h alobi abandi kokotianga besprit moko boye esprit moko kati na ngai que mibali na bango oyo poussa to boma baza combien mibali na bango baza plus de 12 heures moto azo prier akomaka moto le frère alobi tanga kina ko tenter kozwa mwana nkasi amonaki moto yango na yipa na pardon s'il vous plaît na bolingo nzambe limbisa ngai pardon limbisa ngai non vana na kitana pardon limbisa ete po wasila nzoto na ngene lekebele alongola na chaînette eza na kimona balati senga pa oncle na biso eza chaînette ya pouvoir balati senga okolongola chaînette wana kombo na Yesu pasi na okolongola yango na kombo na Yesu lokola yango na kombo na Yesu nasengi faveur nzambe likola bomo na yo na kombo na Yesu yawe sopangu ya nayo na mabota sopangu ya nayo na beglize yawe sopangu ya nayo na banation nguya na yo papa nguya na yo yawe sopangu ya mokondi sopangu ya bongana beka sopangu ya Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre conseil, votre confiance sur la mère de chaîne. Un grand merci, notre sponsor, notre Bisso officiel, on verra toujours que notre émission était 100%, na remercier, na pesaye longo, na pe le kumu. Na matisaye likolo ya biloko nyonso eza na mokili parce que yende sponsor officiel ya chez Bisso Télévision également de cette émission pardon parce que tant que ça la pardon et niko ba ke moto à reconnaître mabai na ye pe aye ko senga bolimbisi ndenge makomi pe lobi soko limbisi na se na likolo pe ba limbisi yo raison pour laquelle tu es lelo ko présenter pour na bino émission ya mko lelo un grand merci na bandeko nyonso oyo babenga biso pour soutenir Orphelinat Bravo Jésus-Christ. Na repère bon adresse aux amis na commune Yamatete quartier Viaza numéro 27A et pas Iwapi Orphelinat Bravo Jésus et Zoami Orphelinat na biso ya papa Chic Mukadi Motonion so alingi a fêté ensemble na banabitike raison pour laquelle tu en place Sunga liesa orphelin na $20 pour ba maman veuve ba orphelin ba homme de vieillard ba kozwa. Et là-bas, kolia na fin de l'année, c'est que tu penses na bango, biso ba itwana na makasi, nzambe bola mwana akozanga te kozong c'est la yo pe kozong c'est la bana na yo bokitani na yo nyonso parce que le baki bola mu epola raté. Un grand merci na ba oyo nyonso pe balinga biso te batu oyo balinga sa réputation ya Chic Mukadi ainsi que cette émission pardon biso to pesi binombote.
Alors, mesdames, messieurs, sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour à l'invité ainsi que na Moussa Nzambe, tous en un plateau, où il y a quoi intervenir durant cette émission. L'homme de Dieu, bonjour. Shalom, Papa Cheikh Moukati. Voilà, ils allaient se répondre en gaï, il y a quoi intervenir dans l'émission La Bisso, pardon, où ils allaient que le peuple de Dieu, il y a quoi limbi, ça peut, que bossa na oui, et où tu connais les cas, voilà. Ce qu'on commence dans le Sambo, Tokota na Mozindo, il y a émission quoi lelo. To sambela. Kolo to pesio merci aux alinza memalam, nzambe wa sangisaka pe apesaka kimia. Mokolo na lelo na nzela na émission oyo. Tolingi libota mobimba oyo ezolanda biso bazala édifier bazala toucher pe molimo mosato akamba biso na honesto koloba nesika oyo kati na kombo na Yesu tobondeli boye. Amen. Amen. Papa, bonjour. Bonjour papa. Voilà. Bano babolingo bomoni papa azaki bongo moko moto moko ya bato ba intervenant qui voulais dire on a émission ya Bravo Jésus. Bomona ki dossier na ye oyo makambo ki tu dis oncle lelo nzamba ba toujours que nzambe oyo akosakate par rapport à la décision soit qui a qui na kanda qui en sorte que à cause de la vengeance c'est pas moi nanaye mais c'est Dieu là à faire en sorte que makamango et baluka lolenge mususu mais pour na baneko ba zui ba zoi qui ba quoi compter l'émission te to ko pesa bino extrait moi moke oui ba ko comprendre ni to ba la kata émission kwa lelo boza extrait ya moke et pas ya ndeko na biso Denis Mosolo a balancer des biso poto zonga to ba ko tuna bongo noko pourquoi aye susu awa na émission pardon. Tout à l'heure on se retrouve juste après. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chaque fois, nous avons comment menacer la bandoto. Na comprendre sur aller na mwasi nanga, nous avons fait kebisa ngai. Na comprendre te bitumba nini, et sur la langue na tongo, na santarake, na kiti na mbetu sans le savoir. Nous bena est la kala. Moi na mutu 2 semaines. Kuku, nenda kwa kuku. Nenda kwa kuku. Atikela na mwana pa mama. Kolata na ipananga, kolia na ipanangai. Famille na bango. Pauvre. Yemoko, nenda kwa manzanza. Le PC Fatim Bale pourquoi? Asoko kayango te. Siko no sa nini? Nenda kwa kikuku. Mwana oyo azaki chudi na ngai. Oui, le papa mokolo boye. Okolo luka no mwasa obala te. Bongo, kato nga taxi ya pamba. Fo akota nanga ndenga za bongo. Maman Deborah. Otokota makambo, oza pasteur bien nan. Zela. Oza pasteur bien nan. Non. S'il te plaît papa, s'il te plaît. Noko. Ka yonde oluki makambo. O sa lelo bala mono. O sa Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bandeko, Boskota la lolenge kani noko a se comporta qui l'autre fois, mais le lot aye quand même koluka kimia, kosenga pardon. Tosoluka koyeba nini emimiye po ayeba kuya kosenga pardon, nini ezongisiye na makanisi. Tokoyeba ngo na émission kwa lelo na pesi maloba. Oncle tomonaki nengo silikaki mais quand ko bete na ebandeli. Pourquoi on dit ma coutume pe banda lolenge nini pena na tikela yango ya motoko ma place oyo to kende. Merci papa pour na maloba. Ndi na ye awa. Na ye penza busunga ngai. Pour na sali mabe tuo. Kutimi wana mutu atikela kingango ezaki onkel na biso. Oui, yepe abane ko sala yango na ba mama na biso. Yango nde apesenga kutimi wana na salela. Ngape yango na bane ko salela na bandeko nanga. Na bosala ngo ndenge nini? Bandaki ndenge nini? Kutimi ozaki ndoki, ozaki ndoki to bosala kango lolenge nini kutimi wana pour bana ko utiliser yango. Ba kutimi wana ezala boye. Mutu ava abala ndeko o abiso. Fo ngananu na bimanaye na saba rapport bien na pesaye deux parties ava balaye. Fo na pesa no deux parties. Deux parties ya liboso ya mibale. Soka kokite wana nde ekomike photo ko mobomaye.
faut ko moboma siko na yo bana bana kasi na yo to bande kono ya basi bana bande kona soko ndeko na nga kufi atiki mwana wana seki nga ya mwasi funga na ko mobima naye. OK. Et na ata consentement ya mwana ningite UFO bima na kaka na funa bima naye soka a meki ko boya akina mobali ana fa kufa. Siko yo pourquoi bondima kintu siko avantage nango za nini et pourquoi bocha yango na kati ya famille ezaki ngati mna chachango yo bokuti yango ngape na kuti yango et pourquoi ondimaki yango uyebi ke makambo ya malamu te pourquoi ondimaki yango bamonaki mutu akotikela kuna ezalaki te konga mona zai mwana mobali. OK. Nde bapesa ye ngango ngape nayebaki te sor nango donc lelo koyebi tina nango te nayebi pe avantage nango te nayebi pe te yango bando kosalela ngo sikotango yo po ozwaki yango mpema ina combien de bato na niveau ya famille liboso na banda yo bima ibandaki ndenge nini po o convaincre ye bo bima na ye liboso no banda no na ndeko na ngai na ndeko na ngai mwasi tubandi ko bima na ye aya kozwa mobali ibandaki ndenge nini po convaincre ye ayebaki da makambo ngo to yondo liaki morale ubandaka ndenge nini po ndeko na ngai pa yebe makambo yango mama talisaki pe na boyi na boyi. OK. Ti tokomaki wana tokomaki ko bima aningaka ya kozwa azwaka de mobali moko boyi tanga ninga bala ye etake eza coutume aki kolakisa ngai nasengaki de facture wana mobali wana komi compliquer nasaki nini na bome mobali wana umaki ndenge nini na kindoki to na bomoto na kindoki. OK. Po nasengaki de facture namonaki ando kokate namonaki ki na libérer mwana kasi nanga sans bala koksa biloko nga na osenga jamais nakotika nako libérer bongo te ngo singa ke mobali akende po bande ko tsanga bakale po tika yanga mwana kasi wana. OK. Mais siko lolengi ni bande ko sala probi mana mwana kasi na yo na boto exact na ndenga coutume oui po noko na biso akotsanga de na chambre po ngapi basi bande ko linganga te noko akotso na chambre ndenge nini na chambre na bango ya coutume aningaka kufa na itaki ngana zaki mwana mbali mutu mususu aninga tika na coutume wana zaki te. OK. Singa ngandi mutu naki yango akotenga na chambre wana ko banda 23h ti 23h lobby. OK. Yo ozaki kolala bando ko sa transmettre milimo tezai nini abane ko kotenga be esprit moko boy esprit moko kati na ngai. D'accord. Tanga kotisa ngango ngapi na mona ko boy akobasi babande ko linganga te c'est normal. Vous avez avantage pour nayo. Pour bano kozwa basi oyo. Pour na ndo zwa basi. Siko na famille obimi da na combien na famille nayo na net bana kasi nayo. Na famille bana kasi ya basi na bimi plus belé. Et belé ba combien? Ba koza ta ba 7. Ba 7. Oui. OK. Siko mibali na bango oyo poussa to boma baza combien? Mibali na bango baza plus de 12 heures. Plus de 12 heures. Oyo boma la kindoki na bomi. Mais siko eloko nini memio endimisho ya koloba ko senga pardon po joana uza usilika ki okena ina kanda mais lelo zongi o senga pardon nini e motiver yo eloko ememinga awa pona senga pardon mona kasinanga wana na mobali na yo wana na bimaki na ndenga bomoto na ndenga esprit na kendaki na meka mona kasinanga na tout ça ni rapport na moni moto moko ebetinga epumbusinga na mbala moko na limo etonga na ye lisusu pour la deuxième fois na monika bongo après na ko lala na ko vision moko ezo ibisanga ki na tika musala o so na continuer yango na kokufa et le bien a plus de 3 fois okokufa yango na yepa na bino itake bobenge na mwana kaswana na bona kufa na kutepe na basala nzambe belé bebisinga makambo na tika yango. L'homme de Dieu oyoki makambo ndeko na bisa lobi na bandi bande ba otala bisa na banda ko bazuma yele na bandi moto amonyo wana ezali Seigneur Jésus Christ tellement bande ko wana bana kasi bakota kilo sambo na fiancé na ye balekaki na délivrance basali basambelaki mingi pona vie na bango pona ba lien wana tala ba résultat. Donc ça veut dire que nzambo yo azana bomoyi ce Dieu auto servir azana bomoyi akufate azana bomoyi pe rozalaka na bomoyi. L'homme de Dieu ni nyori koloba na maunion sondeko
alobi sikao. Merci papa Kishik Mukadi. Yango tolobaka ke batuba kota na profondeur ya prière. Omoni prière eza activité moko spirituelle ou dominaka ba activité nyonso ya molimo. Moto azo prier akomaka moto. Akoma la flamme. Ndenge le frère alobi tanga kina ko tenter kozwa mwana nkasi amona ki moto parce que bazaki na kati ya prière pe ba pasaki déjà l'étape la bango ya délivrance. Bazaki libéré. Nangina mekotuna le frère 2 ou 3 questions papa Chic ce qu'on peut permettre ngai. Oui, vas-y l'homme de Dieu. Comment nani? Comment nana Gomez. Ndengo zawana. Oza conscient koza na kindoki. Oui. Nous avons conscient na nango. Butu ya lobby. Tokoma lelo. Osaki pratique moko spirituel kobima soit. Oui, na kindaki pena ndenge za na kitiste pena da mo bana si pona meka na kene pa moi na ngana na kokite na moni kaka moto moko pelenga mbaya moko na yango moni balobi mon peuple périt faute de connaissances. C'est ça qu'on appelle l'ignorance. Na yebisaka batu toujours bayebake coutume ezalaka kindoki. Omoni eloko nyonso na vie oyo oyebi origine nango te. Il faut faire attention. Mingi toza ko embrasser, toza ko lata, toza ko zwa biloko, toza ko marcher na ba système moko o toyebi nanya bandaki yango te, nanya evoluaki yango te et biso ba innocent ba yeba pesi yo eloko moko otambola nango. C'est ça qu'on appelle coutume. Donc je crois le frère ayebaki te. Ça peut être qu'ayebaki, soit ayebaki te. Pour na kacha ba famille ndenge bango bazo sala baza ko hériter pouvoir moko boy. C'est-à-dire ba préparaka mutu. Dès son bas âge, même moi si oyo nde kwa ko bima na mona kasi na ye, mona kasi pe ba préparaka toujours. Bazo préparer yo coutume na biso zalaka boy, coutume zalaka, c'est-à-dire ba kotisi yo pensée moko négative. Au commentaire on l'appelle la pensée on a négative. Alors pensée on est allé contrôlée par le diable lui-même. Et très souvent, la pratique qui a boyé, ils ont des conséquences belées. Conséquences d'abord les boussons à bon monayo parce que tant on a zolo banayo, en tant que prophète, on a déjà cercueil les boussons nayo. Aux ans moutonga ko me la souté 7 mois 7 jours 7 jours dans que belé les boussons. Papa, kuna nda ko yamba ko tsa biso ono ko cercueil pesa la kuna papa busunga ngai. Pardon, busunga ngai. Nda ko bakosa kiwa. Bakotsenga papa, busunga bobenga mwana, bien bulakisa nga nzambe na bino, na mikata ko bongola motema. Mais le col a déjà commis na point ya ko reconnaître que sali mabe, ils a déjà une partie à connaissance le frère Aïe. Bible le dit en confessant de la bouche, on parvient au sali. Donc ndenga zo tato la déjà na munoko na ye, to luka mwana kasi pe azo senga mawana nzambe kitana bomo na ye. Yo kane Bible le bina biso na kotanga verset moko. Landa biso très bien. Bible le bina biso na 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nandimina tikango papa. Pardon s'il te plaît. Nandimina tikango. Papa pardon s'il te plaît. Nzamba ko sala ngolu. Bana na kiti. Okotika nongo, bana na kiti. O ezo le lisaye eza combat spirituel. Donc ténèbres ezo bima, lumière ezo linga kota. C'est ça qu'on appelle le combat ndomo na batu musuba koya kana délivrance. Donc ténèbres ezo bima, lumière ezo chasser ténèbres. Nzamba ko sala yo faveur pe grâce. Papa bengela moya kasi nanga pardon. S'il te plaît pardon. Voilà, boko selanga mona kasi na ye, ayana no kasi poto mona ye. Obenge pa na ndenga malamu hein. C'est-à-dire que makambo yoro lo ba otika tika pe na ndenga solo. C'est ça. Et ete ko da de venani de facilité. Ko to lu ka ndenge ni no kokite na rapprocher bona bete ki bota bien. Wana ko simba te pon nzambe pa ko frapper yo. Hein? Non on dit ko tika, il faut ko tika. Hein? Soit au tiki, soit au tikité. D'accord. Pourquoi tu as un casse, s'il vous plaît? Pourquoi tu as un casse? Parce que tout sur le macamboa. Yaya, bonjour. Bonjour, papa. Vanda, s'il vous plaît. Nous sommes bien avec Awa, s'il vous plaît, Vanda. Yaya, Vanda, s'il vous plaît. Oui, mais macam tout le bagage na yo l'autre fois, tant on est au sam, mais la message est bimaki.
to lo baka na yo que oncle akoya basali balobaka no makambo tala lelo pe papa naza mposa kutuna mona ete posali mabebele pai s'il vous plaît batela kimia toyoka ye émission oyo eza émission ya kosangisa pardon quand quelqu'un reconnaît ma bé à sali il faut qu'on puisse aider opportunité pe ba toyina no loba oncle olobia wato bengi na yo mona kasi yeyo wana kolukela yini Deborah na oncle na yo ese foti na ngate ngape ba oncle mpo kotisa nga kuna ya mona ko c'est bien pour ko monsa makamba boye yango na yipa na pardon s'il vous plaît na bolingo nzambe limbisa ngai pardon mona katina na pardon fuka mona tena pardon limbisa ngai non vanda na kiti vanda na kiti pardon na okokate oncle vanda nanu na kiti so botikinga na okufa Deborah pardon s'il te plaît vanda na kiti akolimbisa yo vanda na kiti ma Deborah pai olubini oncle sengo pardon epangala olimbisa ete po wasila nzoto nange leke bele libali boni ongala zina vina nga basi kufaka benzoka besi makambo eza ye okuti bila bila pota kolikola ngai makambo na bila limota ya bila mpenzo na ngai okufa bongo na olimbisaka ote na vina ngai bobosani maloba balobaki na yo yaya balobaki no message nini fongola motema limbisa oncle makala moto likola mutu na ye ok hein d'accord ok limbisa na pona ko sepelisa biso te mais limbisa la mutema no mobimba zwa temps ya ko limbisa oncle na yo ok ça va ok oncle telema o yamba mona kasi na yo bosenga la pardon mais yo il faut les gars la délivrance pose na misala l'homme de Dieu ko bakisa nini s'il vous plaît papa chic avant a yamba mona kasi na ye alongola na chenette za na kingo na ye za chenette na kingo chenette yango eza na kingo na za nini balati senga pa oncle na biso eza chenette ya pouvoir balati senga longola okolongola chenette wana kombo na Yesu okolongola ngo na kombo na Yesu pasi na okolongola ngo na kombo na Yesu si okokate longola ngo na kombo na Yesu longola ngo na kombo na Yesu longola kasi longola baboya na longola ngo longola ngo na kombo na Yesu oza pouvoir mobimba bapesi elongwa na kombo na Yesu longola ngo na kombo na Yesu dans la croix kwa na kangele de boya yango wana monesika makambo ebele vandaki aza déjà na posa ya pardon mazo tambola na mibeko na bilemo mama atalanga na miso nzamba kosala grâce pe faveur luka esika kolimbisa soki moto akiti ata asalaki mabe nzambe kutu azali nzambe mabe tosalaka ye alimbisaka biso debo wana tikalaka oncle na pardon mais yo wana osanga pardon mozana na chenette na kingo papa vous avez une intention nini après nayebaki te donc aye na elongo bokisaki na nsima ntango osenga pardon boyamba na osala elongo mosusu acte moko te nayepena awa olimbisa ngai na okoka te bolakisa ngai yesu masina na bino pardon so botili ngai na okufa l'homme de Dieu ozala maloba po tosisa nzamba zwa lokumu mama Deborah limbisa noko fukama basambela mpona ofodleka na délivrance lokola bandeko baleki oza na makambo mikumba ebele c'est vrai ozosenga pardon mais makambo eza ebele ifo balandela yo nango avant osimba mwana mwasi oyo fo basambela mpona yo nasengi papa pardon nino ebeloko moko boya mpe kotenga na fandaka basambela no mpona yo papa wana tokotala nsima ndala no basambela soko distraire biso
nasengi faveur ya nzambe likolo bomoi na yo na kombo na Yesu. Nguya na nzambe simba yo likolo tina se. Voilà, bandeko babolingo tokomi na suka ya émission mko lelo. Nzamba sunga, nzamba batela, balobi nyonso ezali ya mulili, nzamba misango na poisa. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour notre service. Nabanja kolega na délivrance. Yaya kotika lo sambote, lo samonde e batelio tilelo. Soki lo sambote peut être so kufaki kala. Tala misala mabe, il va ko continuer ko ya ko landa yo. Maliga ya ki asenga pardon mais azana makamuso abomba ki cesse. Heureusement l'homme de Dieu a intervenu qui avant boya ko yambana. Mesdames, messieurs, on est à la fin de cette émission. Bandeko babolingo, soki Seigneur Jésus azongite to kutana. Pour l'émission Sika. Bye bye. Bolingo eleki nyonso. Tout ça là, juste ya Bolingo pour naba orphelin. Nayango, orphelinat Bravo Jésus a organisé Bongo, liesa orphelin na $20. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Opération Sunga orphelin, Alia Alata, PHPLA. La fin de l'année. Les connus surtout ya motema malamu. Oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike esike bazeli pe ba vieillard ngonga yango yo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le dit religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister aux soins ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na kolier sa ba orphelin. Okoki kosala juste ya Bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami Bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola pona motema malamu wana pesao. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boy. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato baninga ba baby shower, ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso, pour na ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso toko militaire ou awa. Parce que tous en eloko ya politique. Merci Juduric House. Hé hé, alors là, Juduric House.